Normalement, Congolais nyoso azana nyongo ya Kimbangu. Na ye na mboka sacré ya Kamba, na bosoto na ngai, na kobunga na ngai, na ba problème, na ba pasi, na kozanga ba pongi, na kosenga na papa Kimbangu, na kosenga na papa nazonga na ngote etikalawa. Talaka kozala liboso na yo, eza eloko moko yaka mikonyo sote. Mais papa soki osolisi ngai boye te, obengi ngai te bokofi Antoine, na okenda nesengo te. Na osepela kaka oyo ebele naza nango mosusu na lobela kaka yo moko soki okopesa nga temps tout à l'heure. Tosimba ye makasi po ete molimo na ye pe ebika. Toyokani hein? Nous avons toujours dit du haut de cette chaire qu'un Kamba est le lieu de pèlerinage par excellence, car il ne se passe pas un seul jour que des visiteurs de marque n'aient foulé la terre sainte d'un Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est ici que tous nous venons nous ressourcer pour le salut de nos âmes. Et hier, en fin d'après-midi, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu un géant de la musique congolaise, un baobab de la musique congolaise, en la personne de Papa Kofi Olomide, dont nous avons l'honneur et le privilège de le présenter, le saluer dans ce majestueux temple d'un Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous allons commencer par le bas de la pyramide. Nous demandons donc aux chauffeurs, aux conducteurs des véhicules qui les ont amenés ici en Kamba de bien vouloir se lever pour que nous le saluions. La liste est un peu longue et fastidieuse. Nous demandons également à maman, Monsieur Gentil Lisseni, Monsieur Michel Manunga, Papa Elvis, agent du SPC, Papa Mabuse et Papa Apo Salima, tous deux chargés de mission au cabinet du chef spirituel, Monsieur Eddy Diakanois, directeur de production, Monsieur Jean-Louis Mbanga, directeur de marketing et commercial, Monsieur Kisombe, homme d'affaires, chargé de mission au cabinet du chef spirituel, et Maman Cindy Le Cœur, artiste musicienne. Nous vous demandons tous de bien vouloir vous lever pour que nous vous saluions, à l'exception de Papa Kofi Olomide. Faki Velezgeye. Joignons nos mains et saluons-les chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. À tout Seigneur, tout honneur, nous avons dit que
le chef spirituel a reçu un baobab, un géant de la musique congolaise qui vient pour la première fois, pour la toute première fois, fouler la terre sainte d'un Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il s'agit de Papa Kofi Olomide, artiste musicien, compositeur, président de l'orchestre Quartier Latin, et à qui nous demandons très respectueusement de bien vouloir se lever pour que nous le saluions. Saluons-le très chaleureusement aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour votre mémoire, Papa Kofi, nous vous rassurons que vous êtes bel et bien arrivé ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste, berceau du kimbanguisme. C'est ici que Papa Simon Kimbangu avait commencé son œuvre salvatrice qui consistait à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à guérir les malades. Mais rapidement, il était jalousé par ses contemporains, mis aux arrêts par les autorités coloniales de l'époque et envoyé loin de son pays, à Lubumbashi, où il passera 30 ans en prison. Mais peu avant sa mort, il avait reçu son fils cadet, Papa Diengenda, qui est allé lui rendre visite à Lubumbashi. Et lors de leur conversation, Papa Simon Kimbangu confiera à son fils que toutes vos épouses sont enceintes, mais celle qui aura enfanté un garçon, celle qui aura donné naissance à un garçon, aura donné naissance à moi-même, Simon Kimbangu. Et curieusement, le 12 octobre 1951, alors qu'il rendait l'âme à Lubumbashi, naissait instantanément, simultanément ici en Kamba, dans la maison de Papa Dialungana Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vous voyez devant vous. Et Papa Simon Kimbangu, mort, Papa Simon Kimbangu est toujours vivant en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soyez donc heureux comme poisson dans l'eau, car c'est une chance extraordinaire pour vous de vous retrouver devant votre Dieu. Confiez-lui toutes vos préoccupations, posez-lui tous vos problèmes. Ils trouveront solution, car il est Dieu, le Saint-Esprit. Votre réputation vous a précédé ici en Kamba. Merci beaucoup et bon séjour ici en Kamba.
batata e bamama jamote toa aboi tukolele tuteza shoot na kopra tata mwana pe tata mo imosant oyo baluvira biso ya wale tosala le toko ya lelo tozala ntinsani batata na bamama mpona mazutu lelo eza mokolo misato oyo tosalaka misala ya ngomba tobosana te tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Sinsan tokosala académique. Regardez, et vous mettez. Pour vous tout faire dans les loba koloba. Toyo kaye, tout ça en sinsan noki na sukane ya kolo. Toyo kani? Bano yo kani? Tolandi ete tokoyoka papa Kofi oyo ayeli biso na nkamba eluselemi akoloba nini aye kosala na mboka ya tata Simon Kimbangu kambe molimo santo totya matoi na biso. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Papa Simon Kimbangu oye! Papa Simon Kimbangu oye! Papa oye! Normalement, Congolais nyonso azana nyongo ya Kimbangu. Ngana yelelo na terre sainte ya mboka na biso ndenge na sina publia ki banda lobi pona futa moke ya nyongo na ngape pona kenda na kimbangisme na ngai kimbangiste nyonso a partir ya lobi a partir ya lelo soko moninga na nzela to na TV loba tala ndeko na nga kimbangiste Kofi. Na ye na mboka sacré ya kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na ba problème na ba pasi na kozanga ba pongi na kosenga na papa Kimbangu na kosenga na papa nazonga na ngote etikalawa nazonga na yango te nzela mingi akolobeza te nayokaki tout à l'heure na kati ya temple na kati ya Messi balosengaki mwa ba problème mike na zoki
bazwinga na mwa mouvement ona kokai koyeba te motu te akoka na nyonso nga nakoka na nga na nyonso te yango na bundi kaka nde nazalaki wana nalingaki opesa nga autorisation papa nasomba 200 kiti mpona bamama mpo bavandelaka nango apese pana yango ezali awa mingi akoloba eza te tala kaka kosala liboso na yo eza eloko moko eyaka mikolo nyonso te mbe papa soki osolisi ngai boye te obengi ngai te bokofi Antoine naokenda na esengo te nakosepela kaka oyo ebele naza nango mosusu nalobela kaka yo moko soki okopesa nga temps tout à l'heure. Merci nakei na bino bamama félicitations bolekaka biso bandakala. Merci beaucoup. Mbongo nanga bakiti yango yo. Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kamba ye! Kamba ye! Kamba ye! Batataoye! 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 Bamamaoye! 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 Bajenoye! 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 Eunui! Embazie! Bilumu byakunui! Yangalala! Esengo biesengote! Kiese voka kiese kwe. Chai voka chai kwe. Tulenda utoseva. Koseka basenga ka Na komba tata mwana pe tata molimo mosanto. Tulandi yebe tulandi yete. Toyoki yebe toyoki te. Maloba na ye penza na luli yango
Toza koloba ngo tango nyonso. Tata kimbango tango ayaki alobi na bakoko na biso mosala oyo tokokangama tokomona pasi po ete bana na biso na bakoko na biso pe tango ekoya baza na esengo yango bi yango te ye pe alobi bien oza biso nyonso ozali bana nani alobi bien alobi te penza yango nalobi biso tozali makambo ya koloba te o bazoya nde baza na makambo esepelisi biso tokotika ye tosimba ye makasi po ete molimo na ye mpe ebika toyokani ye mpe alandaki oyo elobamaki na ndako ya nzambe bamoto na bakiti bamesa apesi $2000 nga moko na kopona soki na osomba liboso nini oyo eza ya presse biso toza kokotize nano me avant ngu tozwi yango bongo na toya mama loba na ye na kongo misato na kongo ya tata mwana tata molimo santo na nyonso esalami tokotia libondeli po ete tokota na misala tusamba tuvutile funda ya matondo tuwile malongi tusalile salu betu situvamba nange kuvamba ne mutuko mura tukwenda tukala vite ntusala manima kaingisa sumbule onzo bya kalepi muna zola kwangesi mwane mwanda velela amen luenda gambote Voilà, tolandi maima somalekia wa loposo mwindo tosepela